wabiki ye ndeni au diriger bandeko na baleki na yo wana oko pona au diriger berichi watana ba wazabongo dernier fils Basilus Cram ba Bin Clinton oko pona bana makangu nete po bana makangu na kata de père de mère ba kota tout le bapé le quoi idée est Didier Lacoste peut-être à s'inspirer pe pour la ndenge faire rigolo ça qui dynastie au 5 sa bandeko na e Muibi Olobi Muibi volume de Simba ya volume 1 an de mail bosus ba 9 mois yango ebeta OK bizarre décalé wana de celle décalé o so bete za décalé nani ya nani ndekolanga nani zombie album Moussou Peso les 14 tout le monde a Fabre Gasper au boire les 14 beaucoup des albums egoyana la mois de février est-ce que bozo banga te vendeur et beta mwambi oso tango tanga ba grand prêtre roi ba Didier Lacoste comme ko saba mingi na katu baguna génération na bango te titre moko kaka ezi pa album ebele single kamozaka titre moko mama nazo comme te ma pasi Nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour exercer devant l'émission, la vie, face à la connaissance, l'émission qui fait que vous aimez beaucoup la suite de stars, une émission où les gravons, la chaîne, la vie, les ramines, vous connaissez tous le pays, la vie avec lui-même, le boss, je reste amoureux depuis le temps de l'Amérique, en fait, de bien salutations en fait, dans reste, la vie. Un grand merci à moi, Cordon, avec Abama, le Cordon le plus actif, plus et la petite citoyenne, la d'ordre. Un grand merci à Nomimbe Boakanda, l'ami de Berthelance, l'ami qui camarade, la Boana, et le Rakuji depuis Paris, mon ami Espoir, la ville est partageée, j'avais vu le dialogue toujours derrière la caméra. Il y a la maison, la ville, je suis avec Yannick et Didier Lacoste, le nouveau président Lacoste, avec Dad Ibrahim, deux personnes, là, on est le Lacoste et puis d'autres d'actualité culturelle. Vous me dites que je suis mes invités, je commence d'abord par Dad. bonjour maman journaliste. Bien, merci beaucoup vraiment. Nous allons même dans le suite parce que nous même dans le suite de tout le monde on a déjà les propres là toujours pas le système réel leader la vie c'est pour ça la rare avouer vous aurez la leader mort comme toi moi. Ouais, Daddy, yo papa là-bas, on les porte-parole de Didier Lacoste. On est ensemble avec tout le championnat pour que la personne va mbote pour la mise à la ra. Après si mbote na Melissa na Sibu maman Mokonzi maman sociale na posaluté na maman Murphy ya mbongo mopana mopata plutôt mopata mwana ya poto ya tongo pour organiser ça ndio la posa mpe YouTube kata balobi maman Mokonzi la reine mère maman na baru donc ça journée de na posa te Colby Malamba les votes de la terre na posa nité un bien mba na boss maman ça on a six années sur mbala moi voilà pena baza batu moko mystique bon pour la date ça veut dire date eza combo ya papa c'est-à-dire papa en anglais on a za chef d'orchestre qui a juste des paroles pour le bélier Didier Lacoste non par rapport à mon tout ça là par rapport à ma contrat yo ba dina ngambo na za na ya lutte toujours pour parole de Didier Lacoste ndo ouais ça va Kani tu ya ni somo kitu ni mmoja yake au kwa sababu ya timu ndio ndio sasa boke na batu kila siku wanaweza boke OK tuko
directement dans l'actualité na biso boni d'abord pour te dire makambo Didier Lacoste avant tout côté d'autres actualités en musique boni makambo non ya Didier Lacoste orchestre zo ki ndenge nini est-ce que bozana makambo bozo bon c'est kami le 14 février bozana projet à concert Merci beaucoup la bénédiction sur Bazola Nabiso le groupe qu'on a et ça la longue d'abord Kakaïmia avec la mois de déplacement, la production avec la côte que les robes à Bécaro. Ce pénètre dans la radio, ça là toujours Koloba, et dans la mois passé, ce au côté Koloba, c'est-à-dire Bayuma, par contre, au salaire net, on est Bayuma Rambo, ok, voir ma paix, Aïe Marambo, ma bouma Ramot, à Taligabimo, ça va, Daddy, Yannick, Alibo Kende. Bon, ça va, groupe ça là normal parce que tu es une répétition. Tout ça vraiment toujours répéter à police parce que tout ça la préparation belé dimanche le 12 août toujours beta na hôtel du fleuve toujours comme ça pendant qui poinze donc qui poinze pendant la carte hôtel du fleuve ménage toujours pendant bino comme ça ouais dimanche le 12 toujours pendant tout ngato banda mais tout tellement que non papa yaki papa zai maraminga osula na vie na Didier Lacoste pour papa yaki mais oui yaki pena sur qui peut nous recevoir la stade de la stade de Martyr. Ça m'a le répondre à tout répondre. Papa sur la stade de Martyr pour na nini? Sur la stade de Martyr pour Calamine te concert à faire rigolo les 24 ba botu nyonso ba kinde ba kufa ki na stade de Martyr ba ça a été nyonso wana ke. Bolingo diembe na sima papa. Tu bist to roje na sima papa ta. Et puis papa d'ailleurs oui la puis maman na bango lo bela wana te papa ipuna mama mboka. Oui mama mboka ninge kende ya papa yaki ya fanisa kimia na mboka ninge zala mamba ba concert ba wana papa yebi ngote. Eta biso guto ndi monte so ya confirmer so ya ndenge ni to yo le 24 mois we mutu ba robeta na stade de Martyr. Ça confirme. Wa biso to yebite to la région so commission ki abeti ça va so pi abeti te to yebite. On comprend to la région so comme so pi robeta wa to yebite mais to yika ki robeta le 24 mois roboui. Aza papa na bino mo ba souhaiter ya malamu fo ezala robeta. Papa na biso ya la camarade ya père na biso. Papa na biso te. Papa na biso. Papa na biso. Les padres. Non, de la zabu na daddy papa. Siko nani ngo papa na biso. Les padres. Nani? Les padres nani? Bolu buso makasi papa ya banani. Biso papa na biso wera. Et ça confirme son premier fils. Papa na biso nani? Oh ya wapi? Est-ce que do mona zala de papa? Soki bona zala de papa c'est-à-dire que non papa kulutu papa lexiko papa ya biso ya wapi? Maman. Babilo mususu bozolo bafo ba ozolingo lo banini. Do yo zo benga nani muta mukili wana ozo benga papa na biso. Nande natayo moko. Atayo moko. Moni que non, ce n'est pas bien maman. So fandisi biso to sur la marambo ya projet à groupe par rapport à développement la biso ndenge zo kende tozo kende ne lobe marambo le 14 zo c'est déjà ventilateur déjà. Ventilateur déjà le 14 ba clip dans de ceci là qui déjà écoute déjà dans labo bazo sukolango bazo monter bazo sala après le 14 tozo boire quand donc chaque dimanche toza déjà dans tête du fleuve ezalaté. Tout le monde a bien tant ba sukara la banini ya banini mola otanga ba kombo za tembe biso hôtel du fleuve sika ba konzi bayaka ozo ba donc concert bena so ye bato bayaka concert so pino senti que no ba cortège za libanda na ba bana moura batondi voilà Didier Lacoste azo beta concert na kat chaque dimanche ko ya la biso te so ba ramener ceux qui ndenge ni papa la biso non to yebi to zara la papa moko ou erason à part ou erason papa muso azate. Et ça bino bien ndenge we ranson à reconnaître Didier Lacoste comme fils aîné ya Wenge musique maison mais comme si bino pe mwambanga ya comme koleka koloba loba mais pourquoi pas et ça biso bien te poni oui ranson Nathalie que non Didier Lacoste moi ya mayele ya respect bana yema de ba vocal tout ça na maison mais yana vocal monter tout là vorati on comprend que y a toujours un respect on taille non na bango na tiana ni abi Didier Lacoste l'aîné de la famille donc wabi ki ye ndeni o diriger bande ko na baleki na yo wana oko pona diriger be richi watana ba oza bongo dernier fils Basilus Cram ma Bill Clinton oko pona bana makangu nete pour bana makangu na kata de père de mère ba okota te pour préparer de père de mère en pille bango ba okota na kati bano bakenda bani bango na kati ba okota te bien pire peut dire c'est kufa puis ba kube c'est kufa bino ozusu makamusu ya biso to mama bakuba te biso ezo ya pire de père de mère ou en sonique confirmé par mon les rois de la forêt mutu apesi Didier Lacoste Bransa biki a diriger makambo viki mo rasi akuli mais projet ayi mais après c'est siko mvoa mabi mvoa meta que l'aîné de la famille mona liboso kaningi zalaka papa pesi pouvoir
adirige makambo asangisa baleki na ye na bandeko na ye basala projet wana ya pire siku na kati ya mpire wana so babengi yo te koya te po bato bakoya eza bato tokobenga soki biso tobengi te seke ifo wera ye moko abenga yo okota na kati ya mpire eza yango projet awera te Didier Lacoste nde azoluka ndenge ya kokota lokola esi asila komi kocreye babege wana eza projet ya Didier Lacoste c'est vrai eza projet ya wera te eza projet ya Didier Lacoste aza mvwama moto atanga alekisa vine na nchik ye pene ozalaka ke no tokende bo te ye pene vine mobima alekisa vina na nchik atanga pas artiste moko mayele sans blague ye aza lokwa bapere mosu te bayuma mosu te atanga na ye te lomo te akomi oyekola français na kimokolo en plus pe français pe fala dans notre maîtrise ayeba azoyeba on pe na mte abimi maman ko mosala ba bêtise non Didier Lacoste aza mutatanga aza licencié aza gradué donc atanga vraiment ye mo apandi atala idéologie te la rotika vebu ete on a mutamaele tika na sala mo sala a créer moi idée mo boye aya proposer on vient depuis kala a proposer on wera depuis kala mais ça par rapport à batan na mo ba production mo ça na poto nde sala que non moi et ça le roi moko kitambe idée wana ezalaki na ndenga zunga parce que azoka invitation mba ongo ya ngaki akendaki na idiofa ndetanga kutali kuna basoleli to monaki ba image parce que biso to lobaka te zalo ata biso to loba eza déjà parce que émotion monani to lobaka te o non monani te to bandolo ba non ouais monani ya honde to lobaka biso to zalo roi barote et lo mo monani te ba trop si ba non biso to za bongote biso moto mona ba vidéo ndenge lekaki ndenge c'est pas ça qui alors nde ya wana amekaki pe suko zongisa par rapport ya projet wana oui rapata non là vous avez la raison bon ça va to ça on était to za la bateau to bengisa bana ba makulu bazali bana musu ba bokola libanda bazali o peso ba bengisi yo te nani wana mwana ba bokola libanda po wera son azana bana bokola libanda te azana bana ni encadrer moi mi benga bokola libanda te mais azwa bango on comprend azwa bango aya po wera son aza papa mo malamu aza père mo ya mawa parce que ba art ça les ba ndekole ba leader ba sala ngote parce que tu yebi tu comprends oui rasalo felina soutenir ba la bitike banini ozo comprendre ezala ba tubisu ba fana na ba koma kodondo bazala papa na ba mama ba kufa abalale koteka mai akutela nzela wera aleli wera zo côté la parler le pe ko apexer maram a romper munoko ozo comprendre donc il dépend des bon idée les aya wera te ezala Didier Lacoste le papier le quoi idée est Didier Lacoste peut-être ça inspiré pe pour la ndenge faire rigolo ça qui dynastie ya 5 sa bande ko na muyibi ezala rola yo ndeza bozala ndolanga cameraman asali projet rigolo yiba ki pose kana ebisa yo na pese exemple typique te mama ozala yo ndeko na cameraman ndeza bwe parce que ndeko na caméra zuma vision mo ba fani moni photo sala boto parce que yaza mutu mo be azali muta caméra moi ali bossa sala ngo ezate parce que par rapport à stratégie pesa ngo moi temps ali yo pour fandi boto te moi kopela temps ni cop ni cop wala ndeko na lobagi seke betika mo na sanini trop d'avance on comprend mais qui peut ko sala on peut trop d'avance pe simbi na compéter simbi dynastique calamité volume des obima calamité on a té dynastie au simba malgré tout vino ne bandeko na emo ba propre ndeko na bozo telemela ngo koto Clinton na longwe koto ni dynastie volume des simba volume des simba ya volume 1 an obima li bozo ba 9 mois yango ebeta tout senti que volume ebima ki na marso tamboli na ba boîte na ba bar tout na kisasa mbo senti ebeta te na yote so nze monyo bi na kata dynastie ko yembelanga na yoki ponga na ebi yango te ngazile ko milana matoi pinda ikomenga na matoi na yoki non dynastie ya wana ebeta o comprendre mi tu bi ki tu baba des matchs za na marché ba légende des ali e ba vi na biso ba bimisa ki à part bango to ebi sutelo ni muso bimi na marché OK to yo kapito ki musique ya bien pour ba robina o senti de psiko volume idée o sa ni ba komida ko panza na nani mutu wana na Bill Clinton de asa longwe o mona luinge de pesa mina ezaka force dynastie na ba force musu ezaka azaka force moko to ebi ko apporter moko kazaka ba force musu nini ba force dynastie ka mutu na kati force musu ezate o comprendre na biso ki ba panza na kala mo teke ezaki bana wonye me bana wonye lisuka te ba komina batu mususu na bato quartier la te ba koti na kati na bato batonya tunya bana kati o mona ki o na biso vraiment ça n'est bon maman eloko malamu yebanaka omoni eloko malamu to talika abwe eyebana omoni bala cause parce que la cause pas zalaki parmi
mais on a d'autres que non la coste attanga à part musique surtout tu as papier na bic au senti que non la coste montezo ça tu attends comment ça fait si ton Weranson à lui kambu ya l'aîné de la famille pourquoi ya komi ko ya comme ko bete la moi tango ko mega un peu ko critiquer faire rigoler ko loba que non na kati empire ya salia aux alate pas finga non sur le bibongo c'est-à-dire batu ba memer leur message ou bien oyo les rapports batu bazo luka base ozo comprendre ozo monde ce qui biso to komi ko loba boye eza que non pour la coste a finga mitro comprendre ezala be mission musu pena la coste so ko tali pena oyo kana ma de elungwe pena makambo ya musique et quotidien na famille la coste a finga mi en plus ko tala bango po batala ma po bazo moi souffle ezala po ba émiler la coste vraiment oui faut ba émiler la coste quand la YouTube beta lo ba komaka que non la coste a finga mi otala nombre ba vie tala mutubwe a fini la coste mutubwe a chrétien la coste tala nombre ba vie au monde mais ce que kota beta que non songolo par la salle bomo na vina non mususu sutukara ba 350 vies ba 650 vies donc c'est-à-dire la coste aza mutumo baza déjà monument aza déjà premier fils donc ceux qui déjà au salle déjà monsieur peut-être au critiquer pour na baron on a déjà visibilité et salam dans la ndaki makoso lobaki que non alobi wana makoso nzamba lona mino obanga te mani ke ba otero kanga likamba ofinga finga batu o mona pe o na ba porter bino pe plainte bino ko so batu ba lobela ra foye ba mutazo loba nini foye ba mutazo loba lo makamse bimi foye tout faire rani na biso toyebi donc bango baza sûr que non qui premier fils est bloqué déjà actualité mususu yate na landa que la katela osikanga même makoso azamutu mofalunga musala ebi musala te yo ke ba betiza boyena nini pona nini o bazo créer ba base ba di ba premier fils na bango e bazo sala ngo po ba kaseka bora nani e kingani e biso ngobi o mais mutabaza mutafana na musala te pourquoi zo laksa ba benga ngoni yani ozola sa ki incapacité na bino tant on peut-être news et bien pour ça l'effort il y a bien on le va que non pour côté moro ba c'est le monde pour pas casser non voilà vraiment voilà venez là bas bon tu as un trouble là on passe dans le micro on retire en tout cas je suis ici avec les porte-parole de Didier Lacoste babi et Indi Mabe na yebité ceux que zani ni ventilateur les 14 de na ventilateur là si boyo ki bizarre qui mala ba générique boyo ki bizarre décalé wana de celle décalé o so bete za décalé nani ya nani ndekolanga nani zombie à part décalé zombie décalé ni nepeta décalé oh qui mi chede ko comme na décalé so biso sikini o pesa ndekolanga lo papa bo bangate Yannick le 14 février bozo bimisa ventilateur pendant que album Moussoupe zo les 14 tout le monde a Fabrice Père au boire les 14 beaucoup des albums goyana la mois de février est-ce que bozo bangate ventilateur et beta mwambi oso tant tanga ba grand prêtre le roi ba Didier Lacoste comment ko saba mingi na katu baguna génération na bangote la ko sabeta ba génération ya danger na moko ekanga le rôle ba seke bien ekanga vous comprenez o batu ki suba changu le lo batu babina kana ba bar na ba boîte partout parce que otanga Lacoste comme otanga na ba Fabrice on 5 sa bango place mo on te dit exemple to il faut à l'exemple ni nous pesa ko pesa exemple te à Lacoste na Fabrice a petit na musika oko Fabrice faut cha bango na ba déplique ba mundibu oko pon wana génération na bango ba bina file oko pon ba 10 match biloko wana ko cha ko tolinga to 5 bango na ba Didier Lacoste Didier Lacoste ça icône ya musique congolaise o ba vina biso ba kena ba papa wimba ba daya ba interview suka na vina biso papa wimba na bi ba tu na bi papa lolo so atina na ko défendre musique ya mboka na biso ba muto liboso tanga bi mwana wana Didier Lacoste ozoko ona biso wa mboso na ko sote so ko na ba réseaux sociaux mona ba image ali yo photo mona ba demi-ton papa demi-ton muto mais babi vie souffle ke eza zong sa image à stade de martyr on est où est rabimi semba libili bato tanga bakuma na bayaka mbamba imba bila idiot fa la concert au wera so la bimisa qui tanga zo présenter la coste pour demi-ton la cause mu konza virgule ya sala ba chant d'œuvre asali banzembo tikalo etikala lokola ba chagrin ba médicament ba inspiration o bato na ku botikala longola banzembo wana te donc ils a pas moto lokola la cause sala demi-ton pour ya zamu ye abandaka bango balandi yeso abimisi na ote bango bazwa inspiration te pour basa biloko sika omona ki ba monotomiza na kata elona bilona baba uto bimisa mikolo de ba ko yemba te baba ndela ka eloko moko na minute ba ozela la Coste ya bimisa
po balanda vu que bimisi na ote de moyen il faut bande la kaka vous comprendre na que maman lo boyo DG Gabriel na biso na Brazzaville au contredit ngai te Salvador Maya les lions des tribus de Yolo voilà na biso Kevin Mouikali sur mon conseil les jeunes millionnaires moto contredit ngate maman lo et puis bana winge tout place baba yu que Didier Lacoste nzambe na bango moto zombongo liboso na bango tout et ma bango tout poto na bango na zongi si bango aller retour le avion et moi il lo ba binga ke mvoma na bite so iponi poni botu na bo poser question benga mvoma pona ni botu na bango botu na bango tambo yamba bango botu bango benga mvoma pona nini balo bagati oko pona de moto lo binda avion na mbongo na maison me alungwe na uti na maison me lo binda poto aller retour bango nyos o gatela bino mvoma oko kandi le loi dernier premier fils c'est on a bengi mvoma mbala mo petio za mvoma de ba image ba mambo na siko yango zongisi we respirer non petio fona tie les de la famille dirigé ba ndeko naye yene richi wata lo we richi za mona suka yezi mona liboso boya katikati wana soki boy la kosa dirigé sur carton rouge to benganyo to lungulo na wingine to lungula mtu wana vous comprenez la Costa dirigé sous banane parce que tout le monde est devenu déjà patron na kanaye mtu na mtu gérer famille naye la Costa a co-diriger bien sûr parce que vous n'êtes plus de Wenge musique à maison merata bino c'est mais tant vous êtes patron tant vous êtes dans la musala na compagnie ça c'est-à-dire ba chef bazali mais oui tant vous êtes dans la maison mais ato za patron ato kenana yo ton liste bimi ah ndeko pour les amama ko diriger za mambala tala nganga nzambe na ngaye donc ça va bengo endeni yo komone bimi hein position ndeni la reza boza ah au monde ndeni ah te mvoma pepele oui donc ato za patron donc temps déjà aussi oyé nous a déjà obimi déjà mutamusala boye au travail parce que si kala chef azali ba président bazali ba kingani bazali so za patron wana chez mais tant on déjà c'est-à-dire que non je peux comme déjà moi la musala so ko za la chef so ko za la poste au mérité poste mais so za no kaka mbolo simple on les a un problème tembe tozo beta kaka CD tozo beta CD plutôt na ba production na biso na biso toza na ngo le kit nani ventilateur ezo bima calamité là ba ko le kit ventilateur pour nous c'est ça rande bo ventilateur et penada we bika ventilateur ndenge banzembo mimama pona yeba banzembo na bino mo ebinisanga makasi tenga na linga générique wana ya bomanzo to na linga pona binango mingi na yeba ngo vraiment sunde bente kima nga bolimbisa ngai mais na yeba pona binango mingi makasi mais est-ce que à part wana moi question que la retourne à part wana nga ko poser nga question kana ka isi lo binango mingi ka wana binango mingi o ka wana ne o ko pali ke lo to leki do to banda pe to zali pe to banda ka ko bin saka ka yo mo lo bi ka wana ndo banda ko bin mi da pa wana ozana lo mso banda bin mingi te na tempe oyo d'autant vendredi aux obima obi non pe ka mingi obi non pe ka mingi kaningo bina wana pe wat obi non ba konsumo sati ke no to roya pena to zivi parce que vendredi aux le la dran eza capo d'autant ozoya album nyon sati pe ba décaler sili moi ça na biso zombie atiko beta ba décaler zipi ba formule 7 zipi ba légende zipi au pire réseau de ma bimi ya Félix ezipi titre moko kaka ezipa ba album ebele single kama ozaka titre moko mama nazo comme tema pasi hein ba yo comme tema pasi so singa ta concert mona pesa Didier Lacoste concert wana soko sala yango et ça ngata bien mais soko yo ki nete eza pasi pour la bande ko mususu donc pour nanga mo conseil lokolo ba keno ba stopper na pour makambo ezo ya ventilateur ezo ya mabe ba stopper no ba bilo ba linga ba bwaka la poso ba bwaki kaka avant les 14 donc ba sampiaka donc risque pe ya nzungu ezo mona na po so mti déjà koti ayoki kala moi côté na avenue du stade ba ventilateur akomi manepe no bina Babi, ventilateur, on est macambo, ventilateur, on est aux bongo le 14 février. Ouais, le 14 février, ventilateur, Zobi, mais pour le 12 février, tu as Fleuve Congo Hotel, tu as Tombongo, Rodriguez, Mon, qui est le silencieux de la ville, tu as Willy Mouchen, Code mondial, Moutassala, on a sa propre nez. La place dans le bilan, on a un le bilan, on a la taille chère, ma casse, on a un Rolex, on a une nouvelle collection, on a un Gissasa, on a un net, la Costa futa abino bien. On attendait tout ça. Tala dadi ninga tala ngani nazat. On a une différence na beto faire ou ya mar. Ponga na lubaka. Na beto faire ou ya. Na beto faire ko. On a une bête net na Chanel de Paris na patron na collection c'est kini mo banana onga moko. On comprend. On a qui bana mvoa mabala toujours propre. La propriété toujours. On comprend. Yana lingo beta na masuna bango tena lobela tabilo na la taka kina lobela bango. Déjà mvoa ma. Tant yo dans la oza pembe na mtambongo.
Le temps battre le roi va bien attirer moto maintenant dans la première dans Mutambon. Dans un sentier. Ta fait bien bête un peu propre. Hein? Ta fait bien bête. Il y a des fois. Il y a des fois. Ta masola ventilateur. Ça se passe comment pour la ventilateur? Ça se passe comment déjà pour la ventilateur pour na ko kabino souté. Ouais, ventilateur déjà mamunyo ceci là qui na minute baka na ba montage quand mama mike mais les 14 bima raté. Na minute de TikTok kalate za héroïne pour mari ba bini la vandi ba petit momi ba bini na kati wana biso ke za somo. Quand candidat ya zo biso bongo ke ba tutu ba bimisa ki na minute ya ko zipa bango. Eza ba vie za bana eza ba mundibu oko pona ba fali tout. Ezipa ba formi seti ezipa ba elo utanga na nani ya mtu wana ya mkusi elo ngoni dekala mkusi wana Bizorbi do ezipa Bizorbi ya mkusi ezipa ba biloko wana nyoso oko pona ventilateur eza suka na biso ke tout na munduki kandi dila kosa ya tout tuzo ya mabe to eli bango mabe maka po balobi trop to tikele ba ngonga basala me ba ko sala te ba bimsa décaler ta ko mulana no le kwa bizorbi wana o mate munibu a déclarer ki na vite sola na ba misomo bwiti Mundibu a déclaré vital battant ba moula na mundibu. De comme tina niveau ya na mundibu. Soyez les bienvenus dans le monde. Soyez les bienvenus. Donc, makamnalo ba Gladys Kimbambu. Kimbambu moi si azanga lisumu moi si nzambe hayi makambwana. Robino mundibu là ba soyez les bienvenus. Boye rejoindre ngabolo ba ki trop mais la homo ya mbamino boya. Boya lupango za munene bokota. Ebi Mondo, Mokilio. Quand mi thème, mais pour ce besoin d'imiter parce que Bizorbi déjà plus de millions de vies en tout cas et ça déjà Nazar na 4 na binoni en soi mais na lobité que dans nos côté la mutu. C'est là ce qu'on a différence. Donc faut te ba quand même qu'on dit rapper artiste na ba œuvre na to éviter vendeur tant que yaso ko beta 1 million de vies to éviter. Te wala ko to za si. Yo yebi. To banda ko bakambo to banda ko kala. Tu comprends? Borane obilisa et obeta. Moi ta mon son qui demi que on musicien te pour jusqu'à derrière mon qui to derrière en vangu. Ya vangu ya ventilateur. Ventilateur. Pour ça la préparation. Ventilateur. Que bala Bizorbi. Ventilateur. Wala za ba monotonie te za te lo reso bois ko zongité. Création asika ba animateur makasi bazawa no sote que wana la coste. Na boakili. Likangu baswani na TikTok salibes mera pala chimbeli talaga bon akoloze babungi place mususu biso toza ba porte parole mais na ndeko na ndenga yembi mo peno sentir que non monotonie zate eza générique mo sentir que non moi conseil pas la coste boko échouer te pona ba beta ba générique makas après si ba générique na biso za la pena conseil lo musique a conseil eza souté hein musique ya conseil eza tezara buzoba orara ena belle te fo yemba ata obeti décalé mais mon conseil za la carte donc biso te perdre le ba bengi conseil en plus banze moto zo beta moye papa na maman na bana bayoka ezate parce que biloko zo bimala carte za biloko bente donc to memi impolitesse na banda kula biso te na ngoti na musique to ko mo bebisa ba éducation ya bana éducation ce n'est pas bien. Tout ça va ça la moins fort ba yemba le rôle à Didier Lacoste et ça on peut comme qui saté ou on peut téléphone Didier Lacoste zande na rosa nini pour appeler dans l'année du karata mas na nini na rosa ni banzembo sininga na ninga na beta ba monotonie et de ngata ça on comme qui saté ça aussi mutu disungi maman oui la photo boluka godé le fou Yannick vous pouvez savoir ce message moko pour les efforts pour l'orchestre cannabiso ya Didier Lacoste le 14 février toujours c'est la ventilateur est-ce que vous allez accompagner directement dans concert le 14 février ou soit vous en avez besoin répéter wapi ba programme ouais quand nous lobby le 12 février tu mettre en fleuve Congo Hotel ouais peut-être tu ça ba tombongo le la ba Freddy Kashama Kashmon aux États-Unis à na Kenya tu ben ça ba mao ba c'est les boss ba Freddy bona mona bumbu ba Freddy Mongala Mobutu ba patrouille ya solo bazawana ba honorable Michael Lumpungu ba honorable JC Lemba ba ozalawana et puis les 14 base la ventilateur wana générique na bango ko ningisa kana to ningisa ka liboso wana rataka te pour chaque mercredi to kana Exodus na matongi wana na venir Kelemba numéro à face inter matongi ka su ba yona chaque mercredi ne boye ba kuta Didier Lacoste wana groupe na mo ba répétera pour biso sala ka boulot biso va na palente ki vandika boye to zeli te biso chaque minute to travailler apana to reçoit police te to travail
puis to aussi na production na biso na nga ba Libana na nga ba Europe Amérique wana eza na bokasi ya le président Imani Mambo pesa makamona izimu kasa ya mama Olga Ngolo ya Remi Kilo la Sous-Zélande pia za na kati to yaka to pesa badati soki to komi pour so linga ko lobate mamu kusa ina nute lo wa bango ne ba loba trop bazwino mukanda te mais ba loba kaka to so na mukana obengo li to pesa la ngosina batele ga ningi zalaka na bi ke programme ngona so yo bakise za dadi azana bakisa aussi directement mama banga na yo ba numéro na moi rapide pour la Kenya. Merci beaucoup la balandi biso vraiment. Bon c'est la loquette ventilateur bientôt so bima déjà bon consommer en haut. Attends la tine na bino te bino moto broyo kaka ke ko o consommer au sac et to tinda bino. Vraiment ki to na bo santé na zo pesa bambote na pour na moi rapide pour président benga za déjà nassé. Toza na lia répétition hein. Tel que to répéter ça na ki to ko toza couliste. Na bo santé na pesi mbote na mama Melissa na Sibu mama Mokonzi mama social siko za bambote ya trop na bo santé mwana ya poto ya tongo balobi merci mbongo bopata mopata merci mopata mwana ya poto ya nsolo ba grandeur ba valeur talara yo na bo santé yeyu kingata balobi la reine mère maman na bango talara yo sans oublier na bo santé Gladys Kimbambu moi si azanga lisumu moi si nzambe na bossa te Colby Malaba le grand directeur na bossa te Diemba na boss vena ngandrondo chef balobi yemo tous aller belé dans les 12 tous aller belé dans les 12 balobi hôtel du fleuve et kokoma ki poanzo ça type na honorable non honorable ba tout à je m'excuse non je m'excuse non merci beaucoup pour ça venir na bye bye. OK message ouais message asuki yake to ekite ba musicien bato asima ba instrumentaliste bato babetaka bato babi koyemba ceux qui ba koyeba binga biso na plus 243 81 23 96 874 ba ozwanga moponga rapprocher d'idée la coste so moni mvo moninga ya Niki Bokako kanenge zalaka na opesa mbote na maître Tramontina Olanda biso Gabriel Grima Angola pse na nga Pepito Kilala Olanda biso de Boka Kamwanya Alek Mbela yala mutafire meve na ngai opesa mbote na pasteur Brancha Logos na Suisse na opesa mbote na Roger Modango ki Casper il est boss Hussein Kasha la HK Nevarole Muluka na Paris Christian Bango na Turquie na mona Gisha Shongo na Paris na mona honorable JC Lemba et na mona Fedelo ko industriel ku moi ba mongo na mona Freddy Bois na mona Bumbu na mona Vina ngazima nga Mobutu na États-Unis na mona maître Bololo approché à merveille beau et puis na mona Vina nga Fiston Milboud na mona Dekos Mukoko Ville Paman la Pérée de Dallas et puis na mona le docteur Alek Mbele Alek Ndembe et puis na mona Angelou Peter Moyo Lwando merci na bato tout balani ngai yana ngoma question na réponse ya biso kanenge zalaka plus 243 81 23 96 874 merci. D'accord, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Babi, merci Nabine parce que vous répondez quand même l'invitation. Babi, merci Naba abonné sur la Congo Source. Vous s'abonner massivement, vous activer la cloche de notification, vous partager l'émission, vous liker, vous commenter. Et aussi, là, vraiment bien mis une collègue. Babi, il y a Tartabli toujours derrière la caméra, coup de chapeau, na émission, ils ont quitté, image, qui vraiment mis une collègue. Merci l'équipe technique, tout. Il y a Congo Source TV. Babi, un grand merci aussi à mon boss, je reste Mboli. On se retrouve prochainement même avec un nouveau numéro. Bye.